Allô? Aujourd'hui, comme na Icolor, la l'équipe a régie des eaux. La seule qui est bypass, na comme tout na wat. Côté ni. À espace les trophées par Maman Dorine. Bah ça là. Ok, c'est bon. Mais franchement, non, la première explication. Sérieux, quand on dit maman va aller quelle Naboaka miyevu hein. Au lieu que lemba, on peut pas matin. La première explication lemba. Dans la kitchen super, là il y a un qui régit des eaux. Même donc c'est un juste quand Icolor, Icolor ah regarde, Icolor n'est pas à l'époque on s'en va voiture na cara. Là sur sa photo. Na combien là l'occasion dans mon les triomphes on va pour les trophées. Les trophées. Il y a les triomphes plutôt. Les trophées. OK, voilà. Au moins ils sont en ligne super. OK, boy. Autour la régie des eaux. Bah la question régie des eaux sont comme Wana. Autour ni Kinko les dés. Tout à partir de autour ni Kinko les dés bah la question. Comme ni Kinko les dés. Partout hôtel les maquettes sont à point on a tout na point oyo. Obika dans restaurant les trophées. Les trophées. Et pas maman Dorine Batala moi ça mouille parce que couleur on moi ça mouille doit y moi Dorine Batala Batala taille mouille nous avons lié ça peuple congolais je te dis na ndenge ya bypass sur l'équipe a qu'une marché autour ni Kinko les deux la memi restaurant les trophées malamo comme eza pesa robunga te ya ah on est ici moni biloko yo linara nyo sara bila oh moni nyo sara bitla za kuna États-Unis wana demain alors à se retrouver ah bio oh mpakasa on ituma toto on est ni limbondo oh moni nyonso même ba pondo ba swahili ya ngubo ba lingara awa elle va bien manger chaud et finir la faire au prix le plus bas. C'est que ah on va prendre un tarif montant moukier donc batunions ba na poto ba na Kinshasa ba livraison à domicile d'après moukier au lia mais ba ça maman Dorine bata la confiance on a meké lambeli non na lié mbisa munene nyo ba tunyo ba chemo mo bilo mo to lingaka au moins les ba congolais mutu ba lingaka ko lia bio mais ba na ba moyen ti parce que ya zawana au lieu ko lia bio na primo ka moukier au lieu no bio na donc tout au lieu ba ba mpakasa ça bangando nyonso limbondo pe awa toko to mona yaka ko ya livraison pesa domicile les a na biso yo saka na te ko mais faut la lia non yaka le biso ni na kundi mwana mama yaka mama ke explication bien ya fila ma ya on vous ndeni elle lenga restaurant les trophées vous pouvez si la cara Dorcas restaurant les trophées et Zoamine avenue à Winnie numéro 19 la commune ya Leba Kolia Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Naba Abonné Nabiso, bonjour Naba Tutu Batala Rabiso en direct de Bolo Coco officiel. Merci de liker et surtout merci de partager, de commenter. C'est Dorcas Bolo Coco à la présentation gauloise et Abakouk certifié. Merci Nabinonio sur Obo Sabolanka et puis merci Nabinonio sur Bolaïkaka, beaucoup montant en tout cas. On vous dit merci, meilleur venez Naba Tutu, joyeux Noël, Naba Tunio sur Balingarabiso, joyeux Noël Naba Abakouk, joyeux Noël Naba Gaulois. Je n'avais surtout dans bateau bazar ba fan uniquement ya boloko en tout cas ba joyeux Noël nabino ebele nzamba pambola bino nzamba mona bino nzamba ba bino ya mingi na ba vie nabino et voilà je suis Dorcas Boloko oboyebi déjà en tout cas bandero na ngai tozota la film na biso Maman Monique oeza bongo film écrit par Sila Bissalou Balobi, meilleur film de l'année 2024, film où clôturé nango année 2024, en tout cas, bravo à Sila Bissalou, que l'inspiration, Maman Monique, en tout cas, bravo à FB, parce que Maman Monique, ils allaient m'ambo et ça, la maralamboko. Et belé, je vous dis, biso to lia malewa moko maman a tara règle na bandali wa esquiver na terme, batu bayebi on a quoi di bamboma. To lia yango mutali bomana mukolaboira nzungu to kuta règle la kata kala mama wana na kata nzungu biloko vraiment maman Monique aza ko sala na film oyo été ya biso parce que eza mambo eza ko salama
Très belle histoire, merci et puis bravo à Sila Bissalo. Toujours continuer côté là. Narosenga na babakou nous c'est un monde entier. Consommer maman Monique, partager, commenter, kolalate, konimate, lamuka tala film na yo, partager yo mtobenga nga boloko ko lobela film. Boloko ko sala bezonga. Est-ce que ça tali film? Ma question c'est ça non tout non. Parce que ma casse na benga nga, ma casse na komilanga. Est-ce que yo so tali film? Pour benga nga me yo tala no film té. Excusez. Mais aux ans rapport non benganga tala des films lieu benganga boloko ko belé tala des films. Merci na babakouk nyo c'est un monde entier. Merci na maman Zozona 1 dans l'impératrice Cécile Bissalou la maman de tous les abakouk. Un grand merci encore une fois de plus na Hervé Mikaïl l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya et Cristiano. Un grand merci une fois de plus et na Sam Coucou, le nécessaire, il est tellement nécessaire. Merci à toi, merci à mon homme, que j'aime beaucoup, mon chéri, mon tout, hein, mon bonheur. Merci beaucoup à toute la famille Bolokoko, Gloria Toko, Balobi, Toroyor à Telobi les 15 ans, joyeux anniversaire à ma soeur, Gloria Toko, Bolokoko, Balobi, moi si Bala, moi si Pese Lambongo, que du bonheur pour toi, Yaya, je t'aime bien. En tout cas, Lobi Toroyor à Torolia, Romela, rendez-vous, Bifika, la biso, pour la Rolia, Romela. On a fêté vraiment anniversaire. Il y a moi, Namokozi, Gloria Boloko Kontoko. Je vous aime, chers amis. Likez et partagez vidéo et surtout, n'oubliez pas de commenter. Voilà. Avant de commencer, nous avons de Kimia, nous avons nos vidéos au Botala et puis après, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Suivez d'abord cette vidéo et puis total. Voilà, merci beaucoup. Nakata vidéo, bomoni ndero na biso moi si au nom de Cynthia Kapache. Bomoni boki ba propos o ya tenu. Et bato botindeli ngango na pexara bino babaku ke sika bazolo ba mabe ya sila botindelanga. En tout cas, c'est important. Te tika mo na découvrir. Na pexara bino makasi. Batindeli ngango et puis je vis concert nanga Sandrine TV, décarré bachi confrère nanga ba sey yango vidéo et na landi ba analyse na bango. J'ai eu mal, hein? J'ai eu vraiment mal. Malika Mania, excusez na mambo na oloba, je t'aime bien ma sœur, oyebi biska to banda. Peut-être les gens vont dire que to bandi lelo na SB. Non, 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 non. Na Malika Mania to banda na SBT. Ayebi ngape na yebi bisika o to banda na Malika Mania. Bisika o esa que relation na Malika to kutana, Malika Mania yebi on très bien. Ayebi on bien. Mais au limbisanga parce que na vidéo nazo sala n'a débordé moi ya vraiment je m'excuse peut-être au monde a propos moi na retenir sur RCP avant de commencer déjà na bengu en privé te pour ngazana na hypocrite na ko kate na sali likambu na banyo benga mutu en privé na linga bilo wana te na linga na ye na lobby parce que ma foot eza ko mate sengi ko loba to lobaka eza bongo na kati vidéo ya Cynthia Kapache ya lobby boza loro la ida ya osombela mama na ye bilamba. Boza la lokola ida aya osombela mama na bilamba sombela mama na belle vie ba robe nga na pesha love nazara bakouk te naza pesha love te naza pe famille bota te wala selon ye Cynthia na lobby azara bakouk te famille bota te azabe pesha love te mais Cynthia moi je t'informe puis je confirme na bato batala rabiso nyonso na YouTube ango ki oza famille bota. Oyambara Malika par hypocrisie, par intérêt, parce que Malika a fait la analyse naie bien. Yango yambara Malika. Oyebika zone c'est quand même revenir ya bien. Mais on vivre na Malika na hypocrisie. En soi yo mo oyebike, façon lingara peut-être ko zalana Malika. De façon lingara ozalana ba belle vie yango yo lokumisa la biso na baida. Et then nengo lingara ozalana Malika te. Mais tu vis na Malika na hypocrisie. Tu te dis que olingara Malika parce que moi la vidéo tout est le cas. Na bi que tam sou Malika obenga yo Kapache la Rolanda te pour Malika Rolanda te. Mais ceux qui bossent les robino mi balé bo vivre na hypocrisie. Bolingani te boza ba vrai te. Ya mona le bara na internet oyo. Zalara mayele nani oliera na ye nani omelara na ye. Il faut zalara mayele.
Parce que na bato oh Malika c'est donaka parce que biso toyebi ke neti ngaboye na leleka jamais na chaîne ya Cynthia lelo tilobi po na za kutu na kanda na babatali festigola ya fere na nini comment dirais-je na Tata Raphaël so na zalaka Cynthia na tindela ko pe maluba mo so na zalaka fere alina solution ka mame ke na tata na sama bele po na ngana beto mama na diablo le monde du matin mais na mona yo oza lâche et andenge na yo oya ko fingi mutu na télévision o dumne mutu après ozonga conscience ezongo biti na sali mabe na luka na se racheter yango ça n'est pas faire soki lelo si la capable nga na moni yo vandi na télévision to na page na yo pona ko luka peut-être ko dumne si là non trouver un normal parce que andenge na yo c'est ta vie au vivre à bon en fait. Et là, mon na yo au vivre à bongo. Peut-être que tu n'es pas yebi. Mais biso to yebi qui est capable de vivre à bongo. Tu yebi qui est vie na yo. Et là, c'est que ça te pas na yo. Yo comparer. Batu ba sombe la maman na bango bilamba ndenge Aïda sombe la belle vie. Aïda sombe la belle vie, sombe la teke maman na yete. Aïda sombe la belle vie la matin que relation o bazu na ba mi balé. O e fala ke ye belle vie na bureau na ye. Aza po photo munene na Aïda tshela ye. Tout le babilo musuti na télévision to yo bela batute. Capage. To yebi identité ya belle vie, to yebi identité ya Aïda. To yebi ba relation na bango. C'est pas important de venir peut-être étaler ça dans la télévision. Ah ouais, mais toi, yebi. Et le reste, c'est Aïda na belle vie. Et le reste, c'est Aïda. Ah, que nous sommes la belle vie, bilamba. Toi, yebi relation, wana. Comprenez-vous, provoquer, mais ça, tu es à relobate. Ne venez pas nous provoquer. Toi, y a tout, nous obimisa, makambo, peut-être obimisa. Tu vas provoquer à bisoter. Capage, et aux te bilamba na yo, te bilamba na yo bien. Toi, on la promotion na yo, ça la promotion na yo bien bilamba na yo. Nous t'appliquons sur te bilamba no ate. Mais te quand on bien te bilamba na combo ya silate. Parce que non, on y a recours Misaïda wana. C'était pas important tant que on va Abakouk tété. Pour Abakouk, il y a identité ya sila. De nature déjà boyenga na kosa abatute. Capable yona sila bo solo la raté. Yona fila boyoka na raté depuis oyebi mambeleka mais on sala hypocrisie na vidéo mo bovandi on sala hypocrisie donc yona fila boza bon terme te botika ko yako kosaka bato ça ba hypocrisie ba hypocrisie mo rezanga mutu na makolo te ngana lo barananga ngana za banki te botika ko yako kosaka bato yo vandi na télévision bani ko loba to vandi na page bani ko loba to mo on dirait que Yona si la courant ma les karaté to la clair to kosarate to macharba moté ça passe pas entre toi ici là. Oyebi o les cas c'est pas important de venir étaler sur la télévision. Et les karaté. O bandaki na yo ko Misaïda bien. Est-ce que c'était toujours important nous on ko adorer Aïda na belle vie. Fallait tiens comme Abakouk. Et to le barabo comprendre que Abakouk a la source ya bato belé. Pour mutu atela ma pour mutu vidéo na yepesa moi makambu batu ba loba il faut motia kombo ya ba Abakouk parce que vous comprenez que Abakouk n'est makambu actuellement si on cite kombo ya Abakouk to fingi ba Abakouk na dossier moko be orotala ma boye bien mo très bien na bitu na bino yango bo moni bozo ya ko provoquer batu ko finga na batu ko loba ma be na kombo ba Abakouk yo zono ko adorer no Aïda ozo ko kumisa Aïda na belle vie ya Abakouk ni na kati. Et là, on y a un Malika na télévision. Il fallait le bannir en face boyer. Malika est belle vie. Aïda ressemble la belle vie. Yopé ressemble la fille à ma robe. Bon, on a lâche. On a la moutou. On a mis 12 dans la vidéo. Biso to timba tongo. To amba na maye tongo. To yebi maramba wa unenge ke na tongo. Biso to biyibite. Biso to yiba. Quand on y a biso que yo no amoyibo za pro na oyiba te oza pro te ma pro baleki yo bo sombela ba mama na bino nenga Aïda sombela mama na ye belle vie oh ya biso ndeti nini dinu kapash ya ba biso ya biso ndeti nini ya na ko expliquer biso ndeti ya biso et non nazo comprendre bino te bino ngata déplique
nazo yeba te, nazo comprendre pété. Bozo luka nini, bolingi nini. Na mutu ya mwana batu si la bisalo. Na vie ya mwana batu bolingi neti nini. Parce que jusque là, on va comprendre le morote. Bozo luka neti nini na mutu ya mwana batu. Soki bozo bokwe ici, eto bolali ici, boko zwa nini. Po abaku konza rebino te, tozaka ma ata zate, tozaka babaku na koma fa ino te kapachi lo tilobi. L'autre lobi na koma fa na yo ti ata babandeli mokili. Komisoni wa ida na yo adoré. Malika na ye barate po mani na vani betala. L'ami baba ngoni. Ennemi ya camarade na ya pire nga. Aze ennemi na nga. Nde na pese exemple moro, nde na zara na bobeti mboyo boye, ennemi ya bobet directement c'est ennemi na nga. Parce que a camarade na nga meilleur ami na nga. Ennemi ya ngai ave ennemi ya bobet preuve anye yeso muto sulitanga ta solution te vivre à bongo. Kapacho zara na malika zara baton na ye, a sacrifier baton na ye, a roti ka pe mwana neta msala mbeli mobali na epete. Elle se sacrifie ya roya na télévision. Pour aya sepelisa yo pour l'intérêt na yo moninga rotika ndaku na ya libala ye mais c'était pas important de venir dur ka ke babaku te parce que ero yo babaku to yebi ke malika le garana ndaku na yo directement aux autres traiter ne malika que malika est incapable de ressembler à si la robe veut dire que aïda leki malika na mbongo ofingi bisote ofingi ne malika. Ofingi bisote ozara na malika bozara bokuta na bobenga na pona nini te oyebisaki malika qui est malika il me faut sommer la fille un peu ma robe il fallait le bannir en face c'était pas important de le prendre à la télévision comme ça Aïda yo no comme ça Aïda no ki toko li solo no bano comme ça Aïda na belle vie il fallait que fille abakuka kota de elle na li solo na yo et c'est na comme fille na abakuka mettre les sols en bien pour ça la monde nini parce que moi n'a pas dit na rôle ba combat si du début jusqu'à la fin on tient combat mututé na fait la plusieurs fois boyebi to la sera bien grandeur et artiste wana mais bien pour ça la monde tu te réveilles bon matin o comme ça no mutu moko boye o tie combat si o tie combat pour ça la monde nini oui, mais c'est pour ça qu'on dit. Oh, comme ça, on défend les moutoumas, mais on tient comme voici dans la kati. Moutou, on fait émission à yo, mais on dit comme babou, on m'a mis qui na kati. On fait vidéo, non, mais pour nous la commerce, c'est bilor, on a yo, côté la promotion, bilor, on a yo. Tala, si tu as la moutouté, hein, naza moutouté. Abakouke, abakouk, nyo, ça sombre à bilama, si tu ressembles à l'issue sous tes, n'a mouna lobby. Le rôle Aïda mutasombe la maman na bilamba belé Aïda façon mara usine ya Sinta bilamba wana parce que yemo Sinta yebi parmi pe ba bateau ba sombe la et parmi ba client na ye exemple na ba bakou ya sila o ba sombe la ye so le rôle ya luka duminer biso na ba vidéo na ye c'est que abakou nyoso yebi ko za bakou ka sila ngani munoloba ko somba bilamba Sinta te Aïda va sombe la ke bilamba la ye famille ma bongo ba sombe la ke bilamba la ye. Oh, il y avait vrai Abakou, il y avait fait numéro 00, il y a si là. Au somme, Marabilamba, il y a Sinchate. Parce que si tu peux en réalité, nana si là. Courant, il y a les garatés. Donc, on va tout le temps hypocrite. Na lingabilo roza hypocrite na de cause na marché na lette la belle rose la belle rose la matete na za clair na ngolo bino vérité. Ko somba raté Aïda qui nous ressemble là fa ma bon sombe les bilamba. Ezani nyango komika mutu nyo sa roleka na télévision Abakouk Sila Abakouk ne veut comprendre té ba journaliste musique qui est actualité Filibino ba tout moya ba musicien vous on a expliqué biso bon on a problème ni non comprendre qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ba tout moya ba musicien bon problème ni au mikolo yo et simbate théâtre épée ça. Bon, comment tu as vu ton côté de Mbongo? Il y a un boye, mais boye classe n'a retard. Biso da tu passer dans la 6e.
Parce que yo, comme à la maternelle, tu es comme à la 6e niveau, na biso ezo, autant vous classe retard. Vous voyez, pendant classe retard, ma casse. Vous voyez, classe retard, Cynthia. Et ça l'emballé à souka pe ya liboso. Quand tu fais tes vidéos pour adorer Belleville na Aïda, kotanga kombo baba, kote ni asila. Et ça vraiment balasouka. On a posé une question. Musique est sympathique. So musique est sympathique kasi botika kasi ya mais bo classe retard. Biso dato banaki. To kompe musika. Intéressé si là qui est examen to contrôle ba moment examen fini. Ba tie ba point to réussir pe. Ya bo na retard ba journaliste musique. Bo na retard bo être retard. Eh, donc bon niveau ça comploter sur si là quoi. Donc on a besoin bon ça est là moi pour la si là. Mutaroko isa si la zate tia mona mutuna yo capage so envoyer ya nani comme nani ya Belleville atindi yo to envoyer Aïda etali bisote Aïda na Belleville to yebi kolinga to yo étaler relation ya Aïda na Belleville awa et puis capage je vous dans mutuna est-ce que d'ailleurs comprendre capage on est hypocrite Malika c'est que voice bimara oh Malika fait la pour Malika va tande na kapashula nakuti nani comme nani nakuti kutu grâce na bela makamba somo kapashula donc na comprendre que le lot na zoni na ba audio wana oui na réfléchir mémoire à batu na zoni na ba audio wana c'est-à-dire que ba audio wana oye bimaki pour Malika ba audio wana fala on a Cynthia capage mais ba audio wana bimara ndenge nini donc Cynthia mutabimiza ba audio wana pour se racheter par Belleville quelqu'un Malika azotonga le pananga. Oui, aujourd'hui na comprendre ngo parce que na kata ba audio ne bimara wana Malika zo ba bien kapashula makamuna monya téléphone na grâce et ça linga somo tala boebela na boye Malika lobaki yango atinda on pas mutu te pas capable. Donc c'est capable de mutu bimisa ba audio wana. Bozaka ba mille esprit, bozaka ba sans esprit te. Ba Cynthia ba tellement ba sans esprit. Là, je te dis, ya. Pam kona musika. Robota, quand maintenant, on est vérité, on a sans esprit. Ah, ben, sans esprit, ya. On a bara minimum esprit, toi, esprit dimi. Esprit, te. Bo panique, bo pedraka. Bo pedra, ben, il fait un na tout na bino question. Azani ni Belleville mo pedra e. Mo bola azali. Alani. Bibi ka pinga na mbonga atongeli biso la kasavu tala imebe mula bibi ka pinga. Na pesi mbote. Ala mbongo tala imebe mula bibi ka pinga tongeli biso. Muta mbongo ya na Belleville na mbongo alani. Tu aido yo kumisana ni. Visa poto. Koke poto ndeso lango. Mais bon ça bien bon ça ma bé. Et bon combattre fille la mutumwa comme bundela bino. T'as une minute aussi là pour bitumba na ba journaliste et musique, na ba comédien finalement c'est quoi? Eni. Et est-ce qu'on y est tout sur le nom premier donc si on a bitumba na média ya musique on a bitumba na artiste et comédien et ça nini oui expliquer monsieur ça nini asai bino ni moi masabatu o maman bunise makasi boy abamel bino nani nini et ça nini si tu teka ba robe na kimia luka kimia bible lobi ya luka kimia na mutu nyonso on va la péchaleur on va la famille liboto va nani etali bisote Cynthia. Zala rende vrai, Zala vrai. Mon ami, c'est un mot annoncé à la télévision. Zala vrai envers Malika. Ou tellement hypocrite envers Malika. Zala vrai na mania. Pas vrai na été. Et on a dimné mania à la télévision. Et on a dit là, mania, si tu as dimné yo. Je te dis Malika, si tu as dimné yo terrible. Si tu as dimné yo makasi. Dans la vidéo, mon amour est circulé pendant que Malika, Davina a porté Malika plainte. Si la nani capable na Davina bakutani. Bon ça vidéo, donc on m'a que
Malika Davina on fait capage vidéo on après soit Malika yo be capage na lingaro mingi millionnaire lek na mo millionnaire un million Malika vanda na sila na kengo na nani comment est mwana ngona ni capage on est kengi Malika va maile ya vanda na capage le comment na tête le comment libanda amutute niveau humilié yo et humiliation a diminué ma casse Malika mania quand le bac aïe dans son modèle yo me sommes la fille là dans la bête on débordir veut dire que n'est aïe dans son la belle vie yo me sommes la fille là tout est lié donc yo me sommes la fille là on a obligation d'aller dans capage à monter ma bébé yangoko yango bi ya tv kala bozwa te bozula ki mukolo et ça la bino ma bébé Baya TV kala bosomba mituka bino moko mibali basombela bino te ofutela ndaku yo moko mobala ofutela yo te et chauffeur bino muté trouble bino bo yango sto boko se maîtriser te baya oyo bobo tina mibalo baba mineur bino ma majeur bobo tina mineur ya oyo vanda ko silama ya oyo Autant maintenant mon majeur ma boîte na mineur bo filama to yate je vous dis to yate to rappeler bien bo ibara keba no téléphone na nini na Béatrice Hôtel to yate pardon provoquer bisoté to bi 2020 to boss de la bis na 2025 2024 raté s'il vous plaît ba ya oyo ba ya TV ba mama TV ba ya mikolo yo pour tu la fille tranquille bo yambo nga bevine bo lia aboko la bino ngo boko la bino allié c'est bino boko le bino bo tika si la tranquille et so pas bino na sukiawa je vous aime les abakou na bébé na mikolo dans mikolo papa boyina travailler minta mon qui au travail tant mon qui au travail je dois il faut entendre toujours bébé donc c'est ça na lingi bino ming ba ya oyo ba ya mikolo bolinga ba na mikie si la linga mona mukete si la linga mineur te ba ya o bobo travail mineur ba ya o bobo travail mineur otali mobali yo mo otali âge no amukolo mobali boboti na ye yo ana 48 ko botali mobali ana 30 ans ba ya oyo boluka ba vie mususu